poani biso moko tozo komi fingisa papa fanyo batala biso biso moto tozo komi fingisa pona maman Moseka bo solo la tous les deux familles bo bande boko ce qui est si réellement kani na yo keke azuta la mobala poto on nigimbe na ndako na kotoni mama Salima be mais tant que maman Moseka na mbene comme souvent ça na akufa ne liboso avant balingana et c'est que ba ki ko lingana bango batika da batu mbele so balingani bali amoni succès tanga Congo msasa mtia mabe parce que c'est tango yaka batu babota la akaba makam babota akaba makam batika maman Moseka avanda na mobali na ye papa bana na ye o baboti na ye bana bavanda na bango kotwana bonandi biza madame de sokeza bongo mais na ndimité sokeza bongo mama asali mabe kotwana vraiment asali malamu mingi te akata relation na mbali wana poto soki za bongo akata relation nepo waza na ndako yo muto ko komisa pe muto moni ya joli na mobene babanda mbene tanga pasi lelo tala lelo batika bilo balo ba wana manibala poto mbala poto po mobalo aza poto ebiki maman Moseka za mwasi ne na mobene na ndako alinga maman Moseka poani alinga ete ebiki maman Moseka za déjà na mobile ne baza ne na ndako en tout cas to tika bo solola bandeko ya ndoko papa baza poto bo za ma maîtrise lelo tala lelo babalana azaki na patience parce que c'est fouti babale na bango koza na mobali moko elinga eloba elongolo pe botaka te koza na mobali moko elongolo pe Claudia te ozaka yo otikala ka yo ce qui za bongo kotna va mama asali kotna vraiment sali malamu mingi te ce qui za bongo bo solola na famba mwasi na bino bokuta bo solola bo ti yango na mesa ce qui mabeza li bo bongisa makamtu elekana kim akwa se koloba ngo na internet akwa sert mais ce qui bongi pour mon mwasi ya o abomaki mbanda na ye wana wana eza faux ya buzoba ya papa omoni nga botoli butaka on ngapela kutana makambo maman Moseka kutena ngo pour nous to pour moi déjà ezo lobana janga na bomi mwasi nao lelo so déjà obali nga na koti na ndako na oza bien na bana te bon oui ngapela kutana ngo na zako viva na tonton mo boel mwasi na kufi elukanga na bomaye et puis mangam na bomaye tinga basela ba testo moko ya mabe ngapi na kufa na kotika nga bana ndenge ndeko nga tiki bana na ye ba finga ba lokwa motema na ngeza kina kimi na biki na sali eloko moko te nzamba ko longisanga bakoza pe loko ba fama mama wana bakopesa pe bana bango eloko mwende mama na nenga lamba bote eloko poto abato kosa kateke olambo fandi ka ono tala ka biloko ko tozwi mai ko tozwi luto zwi kopo bakotila pe biloko mabe nzamba longisanga bango mo baliwela ndama na mabota na bango moko po bomba leki mona na bango baliwela ndama mabota na bango moko elelo sikonga na eta mobali abalanga bite ko balanga te luka mosi musu mbala ngo lelo abala ni mosi musu nga bite luka mosi musu bala baloni déjà na mitu abana ke mama wana viva papa na biso wana mutaboma mama ya biso bana ba olingaka te. Les obeta biso to s'abonner na Congo Winner TV Congo ya balongi TV na yo TV na nga TV na biso s'abonner esika we bandola na le diber yango yo miraculous vous s'abonner massivement na Congo Winner TV eza chaîne ya balongi un peu de tout quoi. Abonnez-vous très massivement à Congo Winner Télévision, chaîne Nabino, chaîne Makambo Barobi. Awa Esika Sombobere Abima, la 14RT. Expérience Nabino Yango. Oyebi Kambayo le Kawebi Borwa Bunza. Awa na Congo Winner Télévision, au Congo historien. Avec le Masore 1960. Alors qui s'est un dernier bâton à Gazanda Monene. Keba en 1970. Okoyeba, histoire à Mboka. Abonnez-vous très massivement, vous ne serez jamais déçus. Un peu de rire. Aïe aïe aïe. Ah non non. Kolosuga pesi ya gadega konkolonde. Aïe bo pesa nkolo apesi biso nini. Kolo apesi biso chaîne ya kitoko na fomo ya
Congo Winner TV. Congo Winner TV, tous s'abonner massivement. Bafani ya Faché Kalombo, Yaché, FK, beau s'abonner massivement pour Awa. L'eau est bien, pas émission il y a bien. Moi particularité, moi vous allez au monde à rater partout. Awa au monde on a posité. Bino boé, là on va monter. Moi au cours ça va pénater. Le beau s'abonner massivement et vous ne serez jamais déçus. Donc là, je vous assure. Naye, Congo Winner TV. Na Congo Winner TV. Olingo tala ni, olingo tala bagage, olingo tala bathéâtre, olingo tala l'émission, mais écoutez, après c'est système, tala na Congo Winner TV. Na Congo Winner TV. Nous sommes pour ça. Tala, bingo massivement, nous s'abonner, nous s'abonner massivement na Congo Winner TV. Grand qui vous s'abonner, il s'appuyer à s'abonner. Pas tout ça kawan. Tout le mois. Ce que dingo tala na Congo Winner TV. Bonjour, bonsoir, fidèles amis téléspectateurs. Et nous surtout à Congo Winner Télévision. Babi, abonné à nous surtout à Congo Winner Télévision. Vraiment, la pessimino. Bonjour, bonsoir. Selon Air Bokozwa émission au Babi. Tikana Naye Bisabino qui est vraiment dans un essai pour présenter une émission qui toko et ils en a comboya. Émission Loba Vérité, monsieur a présenté par Naye, votre humble serviteur. Autrement dit, Zouma Tumba le défendeur Yaba Maman. Aïe 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 Babi. Papa Zouma Yakapambate. Ce qui Papa Zouma c'est quelque chose. Et bouger tika na pesa ba fidèle nyon surtout bana membre tout ya Congo Winner Télévision na pesa vraiment beauté sans oublier mon boss Maman Sarah Kabunji la Cléopâtre moni mwasi au komisi nzambe babi macha mumeno au ceux qui bimina munoko ndambo kobwaka ndambo komela Maman Sarah Kabunji maman sociale umena na ngwende na yo na pesa papa binomba la pembote bisika bozali babi baboni na biso surtout babi lelo eza problème ngoza nini tikana pesa pe mwana mobali azana sima bilili bangana benga ka héros dans l'ombre aïe 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 louange matembo babi l'artiste comédien babi réalisateur aussi mtaza réalisateur et émission na biso tikana pesa pe assistance ya James Kusonge autrement dit Papicho Adolphe Dominguez ya artiste comédien tikana pesa mbote po ndingo iko assister biso babi émission vraiment ya lelo et ça vraiment problème babi et lo koni nyango ba artiste comédien ba ko sala na monde ya média to ko yebati ba artiste comédien balingi ko vendre biso kimia te soki kaka moins derrière to ko vendre un mois te oyoka mutakala mo ebimi ou bien to ko vendre kimia te oyoka mo lo mo bimi wana banani ba artiste comédien lelo to za na moi problème oyo maman na biso oboyebi na kombo ya maman Moseka babi problème nyango ko leka na côté kuna maman Moseka to zoyoka ba rumeur na zo vraiment temps ya ko sala analyse ya ko yoka ba émission so kota sur na kombo ya maman Moseka. C'est pour la première fois na yoka maman oyo balo ba mabe na yesu babalo ba mabe suri maman Moseka aza parmi ba maman oyo lelo ba bimisipe ba sœur oyo lelo pe ba misi ba ndeko na biso ebele ya basi oyo ba jouer tonalité maman Moseka problème ngo eza nini problème eza boy o to nde to zoka eza ba rumeur o ngana zolo ba eza o ngana yoki balobi boy maman Moseka il paraîtrait azwaka mobali ya abotola mobali ya bato na botola iparte pe toyoka ke 8 mois si wana kufa nde mois si wana kufa rumeur ebimé ke oui maman Moseka mutasaki nini abomaki la fille en question lelo maman Moseka botola ki mobali wana akomi kovana na ye na bana ya mama wana oyo akufa ki wana bato mususu balobi ke oui maman Moseka mutabomaki mo nani maman na biso wana po a hérité mobali pe abotola nyonso tout mais chose grave oyo comme lelo babi ke oui maman Moseka zui mobali na poto koza mobali na poto akomi ko négliger mobali oyo akufelaki oyo ande balba ke oui abomaki jeune fille pour boto la mobile ngo akomo négliger mobile ya Kinshasa pour na mobile ya poto babi famille mobile yango et comme simba landambwa kangambwa landa ye kuna simba ye kuna ezo sala vraiment bien te babi maman Moseka ningi susko ko occuper mobile on a été pour la mobile à poto. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, je sais pas, c'est juste que là vraiment dans la matière mais dans vraiment on a maîtrise ya koloba c'est vrai ou bien c'est faux. Il y a un moment ni papa Zouma le défendeur ya ba maman a eu un problème au na média tikana profiter ko présenter bino invité na nga ya moko na lelo babi aza moi simoko aloba bien. Moto nous a supporté émission était longa déjà pembe na TV. Parce que je connais la fille en question. A jouer tonalité, nga na yebi na kombo ya Mama Botaka.
yende mutu aza invité na ngaya mokonalelo. Pourquoi nazu Maman Botaka na émission oyo nazu Maman Botaka, c'est parce que yepé a jouer tonalité azaka lokolo moko na ba Maman Moseka nde bo moninga na aza invité na ngaya mokonalelo tika na profiter ko pesa mbote na ngana ba otu babi 2021 lelo eza le 2 2021 eza année vraiment ya makambo ebele ya bien, eza année ya libanga mbongo bobi ke oui papa Zuma abwaka na ye pamba te soki biso to bandi ko bwaka boye c'est que quelque chose et ko pesa ma Jacques Mwaka na France Jacques Mwaka na France na pesio mbote ndeko moi solo la bien moi Mobali moi solo la bien Jacques Mwaka na France na pesio mbote na pesi mbote na Blanchard Mabela moi Mobali moi ya propre moi Mobali moi za na poto ya luka ba zobate ya luka kaka yunaye Blanchard Mabela na pesi mbote nanga a Maman Geneviève Bosusu Falanga, autrement dit Maman Yoyo na pesi mbote place oza na pesi mbote nanga na Paul Onassis babi bossa solo babi Paul Onassis mon boss mon vieux na pesi mbote bisika boza na pesi mbote nanga na Bijou Mukendi wa Bijou babi moi simoko ana balox akanga ne pesi na très bien Bijou Mukendi na pesi mbote yo za de Bijou Mukendi na pesi mbote na Jérémy Bonda, Anisha Bonda, autrement dit le jumeau d'Endende, na kati Belgique, on a Pentagone, ma petite sœur Marceline, na pesi ba mbote louange matembo lo bananga kaka ke oui, soko ça l'émission aux angsi ba basoyo, c'est que aux andoki. Mon réalisateur louange matembo, fungola ba mona invité na nga mokona lelo, James Kusonge Papicho, autrement dit Adolphe Dominguez ya artiste comédien, yé pas lo bananga ke oui, au ça Jérémy Bonda na Anisha Bonda jamais na émission na yo. Mbote Maman Botaka. Mbote papa Zuma. Bonne santé. Santé zango bien na ngula nzambe kandongo mona. Fille sérieuse, bonne santé. Obenga ngalo ko ala trop santé zango bien. Oui na fille sérieuse. Vous avez belete hein? Ah na fille moko baza mingi te na maboki. Baza mingi te. Maman Botaka bonne santé. Maman Botaka année asike côté déjà boyé au monde année au monde ngondengene. Anasika la pesika nzambe mais pas côté biso anasika facilité beto kina bona ba 2020 ba 2021 ba côté ngote. Mais biso nzambe asali biso ngulu to côté 2021 pour na anasika iza ana bénédiction, ana accomplissement, ana ya percée, ana ya bonté de ma belé kaka. À part ça boni mouvement, ba binanga ke Maman Botaka ndeto yoki Maman Botaka saliko. Et même pas. C'est groupe T. Au travail, ce qu'on en est pas. Notre travail pas été. Dans un groupe T, notre travail pas été. Dans un cas, on tape internet. Car bien à jouer dans un pays, c'est un peu de bien zanga. Dans un anda. Nande comme Mobali ou Bokaboni. De Mobali nan. James Kusson combien d'années? 6 points Bokaboni. Ah oui, kokabwana na musala mais na kibondi ko tokabwani te. Tokabwani problème. Sala te nga problème na ki actrice na été na za collègue na ye ton mninga saki eloko nga déjà na mi vandele na ngai pa mi longola ni na tout vendi pa ya Charlie nga pe na vande no na ndaku tangu ye asali groupe a solliciter ngai a solliciter nga bon ça va pour mité na kende ko sangana mninga na nga tellement esimbité. Ya moninga na vandi na nga nanu na sa no makam na nga mususu yepe asa makam na groupe ni mais toza famille aza ndeko o nga na lingaka ye trop emoka yebi na pesi gogan sikwam de kinga bambote be sikaza la lingaka tellement nga linga boepo na za na matière nga sona yambi mutu na plateau na za na matière. Est-ce que oui au loki problème entre suprême na président fâché? Oh koluka par rapport à quoi? Fâché Kalombo na pesio mbote. Babi na bagagi moko. Ezaki ya Congo Winner Télévision réalisé par Papa Zuma. Aidé à Papa Zuma. Moto moko ayoka ki o sona président fâché obike oke na groupe président fâché. Moseka aka président bisoka ta suna ke kunisa pe na problème te. Bon on dit ça gogan na président fâché bazana na rancune même pas. Tant on a côté qui n'est pas gogan c'est que na rancune papa na ngachi ya Charlie. Non même pas. Non, on a quantité.
Nanu kuna koti te boso na koti no kuna koti te no pe kuna kete bien sûr no soleil na ngani na soleil na président fashinga butaka na soleil na ye abi boza problème te abise nga ya ka lundi mais moi wa contre taka yu comme ça na biso ma temps komate te na vuna non banana pe na kepete obi ke loki déjà problème ba guerre de suida ba tu penses déjà na internet mo ba ke wi fâché kalombo na gogan bazo wele la maman butaka même pas ah nandi mpete même pas pour nga même pas parce que pour être fâché yeba ina ete ngani na solliciter ke nga pe na solliciter ke no pe na komi pe kuna pété non pe na kepete bon ce que le bamba baka batu bika ndi biso batu ngo manyola ka ba makambo ata biso batu ba manyola na façon na bango mais nandi pété ba ko sa ba rankina na gokan de kinga nandi mité vraiment comprenez que oui, ils ont émission le bas vérité. Papa ce matin, c'est moi qui oui ngana na matière. Andaza boy a aucun moment kambo nous sona le boto sur le langote. Non comme bien go wapi. Bati makambo wapi. Et comme un coucou za raté. Yo celle comme un coucou. Donc baba na français baba les mi ont des oreilles. Muto yo kayo yebiete. Mi pas koko pesa pesa. Tam sou pourtant de nous on a président fâché mutaza ka mi mutaza ki témoin biso. Parce que c'est mi mutaza ko panza sango makambo tout. Donc merci beaucoup babi waneza maman botaka atikana pesa mbote na ba ono surtout ba fidèle à Congo Winner Télévision babi na pesa minoto mbote na pesa mbote nanga maman Geneviève Bosusu falanga autrement dit maman yoyo na pesa mbote passe za lelo awawa likambu ya ndeko na yo ya mwasi maman Moseka lelo ils ont vraiment problème d'internet babi bino qu'est-ce qui se passe na bino ba artiste comédien na ba artiste comédienne ezaka bovani saka internet kinyate ezaka muke na ezaka muke trop de base yaka muke mutakala mo ekoti bo eskizinga pona teme mutakala mo ekoti ou bien Boyoka ilo mo esala mindelo ko sami maman nani okolo bani sur na dossier ya maman na biso Moseka. Bon dossier yango na yokaki yango ekomele yanga pe ba benga nga pe abenga nga bande kudia ko finga nga yoyo botaka oyo bato finga nga ibino bata théâtre buza sérieuxité buza bandumba bokanga mbala batna kisi tala lelo ya na bino muninga na bino collègue na bino msala aboma soki mwasi ya papa bazana na ndako aziso mobala poto nena yoka kande babenga ponga ba soki kamingindi ko ndenga na sala yango bafinga nga na zaka pe mutu na lemba pe mo mafinga ngo pona ngai na kolo baboyo na bana na tous les deux familles et la famille ya papa o azana ndaku et la famille maman Moseka pona nga na senga nano bazana basangana baye bana elo onini yango oyo bakoki kosala pona likambo oyo ekoyeli bango oyo baye bande bakosala na likambo ekoyeli bango dedenga koloba poani est-ce que nano azaki témoin tant maman Moseka banda kwa koboma na mbanda na yewana po mutu oyo ngana yebi mutu oyo abomaka muninga pona mobali ezaka pasi bana ba linga mama wana bana balinga mama ante parce que bomeli bango mama bango et puis ba yebi ke mama banga kufi eza yondo muto oboma ki po yo vanda na libala alors ezaka pasi po bana balinga yo ezaka pasi po bana bazala bisika oyo zali mais si oteke mama Moseka na mobali na ye nde bazaka na ndako bazana bana ya mobali wana na ndako wana bazala na ye na bana mobali bana oyo ye baboti yona sekeseke mama Moseka aboma kete loko ngola ksango wana aboma kete pona nga c'est que aboma kete pona libala poto mobali soki apo mama Moseka asala kombo obiso tuto yebi o babotaka otometa msuna basima ba mama wana abana tamso ko tombala poto tamso avant na okuta bala mpa po bazana ndako abana do tombala poto kala avant okuta bala siko na tango wana nyoso tu wana azoka mobala poto te abalaka mobala poto ngo te kaka sika awa nde mama wana nde ayeko sutuka mobala poto kasi konde nde mama Moseka sutuka mobala poto aboya mobala na ndako kwa mobala poto pona ngeza faux pe archi faux nandimite po muto ça déjà mobala no na ndako maman Moseka ça déjà maman koteli baza maman ko ba mama Kalunga maman ko ba mama Marie-Hélène déjà maman oyo azana mobali na ye na kati ndaku na c'est déjà maman alors o wana na je ne pense même pas que ko sala acte wana oyi asali yango balandela bien moni pe lo mususu e sala biso moko ba comédien to sala biso moko ba comédien to sala batu mabe et puis biso moko ba congolais pe to sala kamite mama be po ngai so na bandino neti na Côte d'Ivoire kuna
habitant na Côte d'Ivoire benga habitant ba Côte d'Ivoire benga bonso Michel wana ba dete ba salama bébé a grave hein maintenant na moi bango ba kamata ba étala via ba star na bango bo sala honneur fierté mboka ba étaler on a réseaux sociaux na ba sala ngote nga kota YouTube na tala bilon te kana YouTube na ba sala ngote to zunka ana Nigeria ba Nigeria na nante ba publication tini edo no ba publier des monter no ba publier ba Ramsey no ate pourquoi ka biso mo ba congolais ka biso ana kata Kinshasa na biso na Zaïre loko baloba Congo mboka elenge yango makamtu foko maka elenge kaka na YouTube elenge oui nga mona loko baloba Congo mboka elenge yango ba sala makamtu nanko pona nute bango bazwa ba etala via ba star na bango ba pesa fierté ya mboka na bango ba bimiso na ba réseaux sociaux te ka biso ba congolais ka biso to sa makambo wana to tono makamba priska el bala priska ka biso mo ba congolais kaka mais babi eloko oyo c'est mon vieux bozikia là na peso mbote pas ça mutaye bisanga likambo bi mais papa Zuma to takabino ba artiste comédien te mais bino moko nde bozo ba mabe na bino boitalaka yango parce que bino mo bo sala buzo ba na internet tant yo mo yo izo buzo ba na yo artiste comédien yo tia buzo ba na internet iza po batu basani batala ngo pe ba poto buzo ba papa Zuma ngona kota na koma kota vraiment pe na soulever point P ya biso mo pe ba comédien pe to ape mabe na lobi ape biso to mabe ba ndoka so pe ba o pe ba congolais biso ba ape sou mabe tangu ningo zani ya priska awa kite zonga kanani bandoka biso kaka ba fan batala biso na ba fan biso ba mingi ba tomboka na biso ya Congo awa po bato ya kalingala mingi bato baza ba congolais po o za Congo to kalingala te biso moka ato boma na ka biso moko kaka to susu makambu susu o ezo bimeya o abale kiso soki abali kaka biso moko ba congolais to luki soko bikende te exemple na ko ngali to botaka na ko na mbayi na poto mata musu moi ça mbela naza congolais congolaise na biso aya Congo moi il faut que non na balité na ba publier ngai te pour non na balité muto al beta liso na ngaza te mais il faut que président ba ka ngasko botaka na obala na bali batu ba yeba filmer ba tena ba réseaux sociaux o ka ba bimisa moi ça mobile na nga bima maman na obima tantino ano ko kaya obima c'est bien comme comédien ba ko bimisa ye te nga bima na comédien te ngate nga la vivre la comédien na comédien la vivre na été ba ko bimisa kombo mama wana na ane ba sala ka libala na bango ongo ko botaka na ebite na ndenge ba kabone makamutu ekobima poni kaka biso moko ba congolais kaka toza mitema mabe mitema be ezota suma nzana biso moka ba comédien yoteta biso pa na biso moko omoni ngalo baka vie privée vie na yo za vie moko cachée ezaka te vie na yo etala kango na réseaux sociaux pose na ba base moko ba komisi réseaux sociaux lokwa bitenzi ma yoto ya kosakana biloko moyo osala ba nganeza beko na lobana na James Kisongi te fona leka na finge na TV ofinga kwa ser ese bino bakanki to zana ngozi ya biso moko privé eza teke to bimisa kango to paketo to yo kofinga na ba papa batala biso ba maman batala biso bana mike ba sepela pe batala biso to finga sko poto éduquer bana poto to éducation to pesa bango ya moni ba maman ba komo to ba papa bon ebemba maman no nde ngelo ba nini yo on musuta akonfronta musafina yo sko mwana yebita musutina na to ba yoka kiango elobama po nini babuzobe komi koleka trop to zono likambu ya da Costa ana Davina bo créer ba base moko pona ngai pona ngana mona ba base scénario base bo sela ngona scénario parce que base scénario ba base mo ba scénario ça le théâtre bo sela ma boke nzoko obite ke bino bo sala pona sentiment na bino pona ba base na bino mais et détruire makam na bino tout et détruire makam na bino tout so ozaki na mobali wa boya yo ndeti moto kongo motaka so na za mo mobali na boya Davina so na za mobali Davina na boya so pe na mo sa président da Costa na boya so pe na za mobali ya grâce wana na boya Pwani na mo déjà que oloko bo sala ata ba bibezi yango po ningisi ata ba bibezi yango eloko wana ezala ate to ebaka ya musupe ko bomba makamso to zala nango biso mo mtozo ko etaler ba vie na biso mo bo ozana deti dans le monde to appelle ya toto ma benga na poto zo bino ba comédie bwana bolunga kisi kutu mutu na bino moko lekaki aboko no zo ba kisi na selimba non ezala ate soko soka kiss na selimba opokanga mobile eze youth eze ponga botakala kosa na zu kiss na ngana kanga mobile na yo lobongo na TV point soko soti na lobineti kaito soka kiss to kanga mobile soko no fero mbala mbala na pa boyanga
olinganga te parce que déjà na lobby déjà oza ben salité na kati tala bango YouTube pour mettre YouTube nga kanga te atakanga ta ba chaîne bi ba ba salité wana ozi mutakala na yo o publier ngo yo moko sali ba sentiment puis o trouvango normal obo sanka YouTube etikalaka YouTube ekuto koma l'autre ça boto ba étoile botaka to koma ba mama to koma ba koko so mutakala ngeza kina YouTube koko nanga ko mais ce qui na français ba lo bakana ba na lo ba de la français j'ai vu les mutakala de toi na nino na YouTube et sopa et ça soni to saka un moko discipliné bato batala ka biso ba posa biso ba biso te groupe mo ba côté nga ka comédien na biso moko publier loko na ba lien to publiera ba loba na estanga no passe na oza yé mo so nga sa réaction à réagir ça te to linga kata yo kaka te yango za mukola buzoba to linga ka ba lien na bino ba théâtre na bino ana groupe te po boza bata buzoba obikino kama mo pine kita groupe ana ngabina za non yé muto ngo atindi a réagir mais a réagir ça te no ka kanda na kita poanini biso moko nde tozo komi fingisa pa ba fanyo batala biso moto tozo komi fingisa pona Maman Moseka bo solo la tous les deux familles bo bande boko ce qui est si réellement kani na yo keke azuta la mobala poto on nigimbe na ndako na kotwani mama Salima be kotwana vraiment ndi iza madame de ce qui est bongo mais na ndimité ce qui est bongo mama Salima be kotwana vraiment asali malamu mingi te akata relation na mbalo na poto soki za bongo akata relation nepo waza na ndako yo mutu ko komisa pe mutu moni ya joli na mobene babanda mbene na tanga pasi lelo tala lelo babala na azaki na patience parce que c'est fouti babala na bango koza na mbali moko elingelo ba elongolo pe botaka te koza na mbali moko elongolo pe Claudia te ozaka yo otikala ka yo soki za bongo kota vraiment asali kotone vraiment sali malamu mingi te soki eza bongo mais soki eza bongo ke mama asali yango elunga pe mama ki star na ete azuka akata ki star pe kufa te opo aboyi mutu ana poto akata relation na so eza bongo akata relation na vraiment pongo na senga mais soki bongo pour mo mwasi ya o abomaki mbanda na ye wana wana eza faux ya buzoba ya papa omoni nga botoli butaka onga pe na kutana makambo Maman Moseka kutana ngo ah bon oui nga pe na kutana ngo nazako viva na tonton mo boel moi sina kufi elukanga na bomai et puis manga na bomai tinga basela ba testo moko ya mabe ngapi na kufa na kotika nga bana ndenge ndeko nga tiki bana na ye ba finga ba lokwa motema na ngeza kina kimi na biki na sali eloko moko te nzamba ko lungisanga nzamba lungisanga bango mo baliwela ndama na mabota na bango moko po baleki mona na bango baliwela ndama mabota na bango moko le sko ngane ta mobali abala ngabite ko bala ngate luka mo simsu mbala ngo le abala ni mo simsu ngabite luka mo simsu bala pour le so bon déjà ezo lo bala janga na bomi mo sinao le so déjà bali ngana koti na ndako na osa bien na bana te baloni déjà na mitu abana ke mama wana vivant papa na biso wana mutaboma mama ya biso bana ba olinganga te bako zape loko ba fama mama wana bako pesa pe bana bango eloko mwende mama na nenga lamba bote eloko poto abato ko sakate ke olambo fandi ka ono tala ka biloko ko to zwi mai okoko to zwi luto zwi kopo bakoti la pe biloko mabe na biloko olamba baki po baby sape elamba la nga bako po taper buzoba donc na éviter ki po na boya ki ba buzoba na boya ki nanga mais tam supi Maman Moseka na mbene tam su mosana akufa ne liboso avant balingana et c'est que baki ko lingana bango batika da batu mbele so balingani bali amoni succès tanga kongo na msasa mtia mabe parce que c'est tango yaka batu babotela akaba makamba babota akaba makamba batika Maman Moseka avanda na mobali na ye papa bana na ye obaboti na ye bana bavanda na bango batika bilobalo ba wana mamibala poto mbala poto po mobalo aza poto ebiki Maman Moseka za mwasi ne na mobali ne na ndako alinga Maman Moseka poani alinga ete ebiki Maman Moseka za déjà na mobali ne baza ne na ndako en tout cas to tika bo solola bande ko yamdo papa baza poto boza ma maîtrise bo solola na fama mwasi na bino bokuta bo solola bo ti yango na mesa soki mabeza li bo bongisa makamtu elekana kim akwa se ko lobango na internet akwa se to ba kebiso ba konga to lingani te yango to lingani te eza likambo za famille suka na famille likama famille bimisango na TVT yo moni ba Nigeria kama famille na bango ba bimisango na ba TV ba terre Nigeria to ba go o ya famille suka na ya famille bimangati bimana TV bo tout d'abord bo sali na famille na bino za sali na
bo frère na bino na zana soki Mobali na bino ndeko na bino Mobali na bo si sa réputation parce que on a jamais que maman Moseka ndali Mobali na poto c'est que Mobali na incapable voilà déjà bo salir réputation ya ndeko na bino alors eza malamu te bo solo la na kimia bo bongisa eza famille aza mwasi na bino bo bongisa bo salir réputation mwasi na bino te kotona eza mabe. Merci beaucoup. Comprenez que là c'était Maman Botaka, babi yé assez de chana. Yé vraiment ce qui il y a un problème ayaga vraiment pour na koloba. Makambo to koyeba tezo kindewa puis makambo to so yebati quelque part Maman Botaka o iloko na koloba. Moni bato apoto on peut baza bazo baté famille ya ndeko na biso pe bazo réagir na ba vidéo baza bazo baté. On dit maipe ninga na pamba te parce que bino ba artiste comédien lelo et comme ceux qui Mobali lingi Mobali ya lingi nzamba sali ngoli Mobali ya lingi na ndenga bien moi c'est lingi na ndenga bien mais loko nini pour sakabino elo ni pour sabino bokende le plus loin ya okende ko simba ba kisi okanga kaka bongo na yoki na yoki lisolo moko ya ndeko moko maman mo alinga ki awa no linga azotinde ba $5,000 ba $6,000 mais ndeko na kiti na niveau ya kisi et apportera bino nini kisi do bino bolongola nzambe na place na yebo komo chaka kisi na place na nango parce que nzambe za sous important et kisi est important oui peut que oui ceux qui besoin lingi Mobali ko kange pe na bon nzambe parce que si tu pries le bon Dieu so sambe la kanzamba solo teli Mobali wana mabolongo o kanga mais bino nzambe bozongi sesima bolexaka kisi boso monte que oui quelque part ba famille na pe bana raison ko réagir bon pour bino vraiment ça ne va pas chez vous là-bas les artistes comme bon pour na o wana ba bolonga ba kisi wana nga benga ngoza ba buzoba ba bolonga moko ba délai ya mo ba publier mitakana ba wana ba na réseaux sociaux kasi o mo te bolonga kisi ba suka na mitakala e mona na ba wana ba réseaux sociaux yo mona ngote bolingwa kisi suka ngo za ka mitakale ko tandamaka bana ba ko mona ka tata bina moni lidusu nao eza kitoko te kisa so les nzambe so ko bondela nzambe na solo nzambe okangelo ka Mobali wana nga ba mbotaka nga na kisa makasi ka Mobali na nga yebi o nga na za ye ayebi ke mwasi na nga nenga za bongo do yesa nzambe ma plein ami yebi nenga za bongo yebi do kisi ena tina mote ya moni ba kisi boke no bo suka ka vie kata na bo kufa avant ba kisi boke okay net mama bato ndo yolobi wana ati ndo ba mbongo ko kanga na kisi oh tamsusu ati ndo mbongo po tamsusu nzamba sali ke bino ne bolingana akabela yo batu musu nzamba tsa bango ba moyesa batu mususu akati ko ka ado abi misoka na Egypte akati so mi mère so ki mère Jordan so mère rouge so mère mama yango taki so mère blanc akati su yango mais akomiso na kana okota na mboko elaka ya osuka ni na nzela baliko ba mamana ye azotem su Moïse ya vina yo ke kange kisi na buzo ba repetre tout le kola ba kisi moko ezanga tina moyomoni 2 jours après bambaso sont d'entaka bana makolo 2 jours après bamitaka les publier bana ba réseaux sociaux 2 jours après ba masque de vie sozo la tababo ke pesa passer des fois ba tu charge ko bondela pa na bino ay bo ke pesa ba bima bebe kisi bima kuna charge ko bondela pa na bino bo ke pesa ba la charité charge et bondela pa na bino bali loba charge ba catholique charge ba sango ba to ba charge bino ba to ko sima ba simba sima na bino ale ba sango ba ke no ba charge ko bondela pa na bino ko kenda ko taka ba chapeler ba aksa ba tout tandis que yo moko mutuluki makamboto e koma boy ko to na bande ko nga isela nga na biso nga finga maka ende nga baba to ba finga na tuna munko papa mo ba lo banga papa est-ce que yo mona nga to ba kinda ko to ba kiss na bango to ba tanga ba kombo yo mona ba tanga ko mabutaka na kati wana ke butaka pa kinazo kiss na selimbao butaka pa kinazo kiss na kisensu butaka pa kinazo kiss na bumbu to butaka zela na mutu maba sito na ngiringi bo mona nga te to na mate nazala kate sko tongo bango ba finga ba kinozo ba kisi na bango bike papa na abenga bana ni ofinga na ngai bino bata théâtre boza bata kisi bata théâtre nga kuna tala ka bino te oh ma yo bengi nga se ko tala nga sko ko mo finga nga supo ani papa ngai na mo lokolo bantu poza papa mukolo soko pona nga no senga katono ka téléphone so kata tinga no kata téléphone pour nini to mi sambu sana soko kizwa kiss na yo bombango na coulisse ko mo lo bantina ba TV ko mo batina TV bombango na coulisse o bombi yango
ke olo bango boye tu le bébé boye aux appels danser te ko ba mono film ko ya sutukela ba mono danser te afia kisi. Merci beaucoup to le kelongi nzambe za beti kana profiter ko pesa mbote nanga a maman Elodie la maintenance na pesi mbote bisika bozali na pesi mbote nanga a lirete katende la patoche maman na keki maman na kiana petite sœur propre ya Mireille katende na kati États-Unis babi moni basi okomisi nzambe boumela na ngwende na bino. Question vraiment ya suka mon réalisateur Louange Matembo comme la sanga ke oui vraiment to komi ko chiter question ya suka ngoyo. Est-ce c'est vrai bino artiste comédien ou comédienne ata Mobali ya poto ozaka na Mobali mo Kinshasa ozo préparer tant bon mema na poto obeti mamo ko monter aller obengani okabwana oya poto pozongela Mobali na Kinshasa to mwa so na Kinshasa. On les a bazuba bon ebite ba obasala ngo bande bazuba. Obasala ngo baza bazuba po yo za Mobali na Kinshasa wa Mobali na poto soko ya poto tuna kombongo pesa wa Kinshasa ya poto bali okyo bengisi mususu oza blekeli mabe et simba tema no social les aka futi libota no ezala libota moka bilekeli mabe po yo bozana Mobali no okolinga so Mobali batu posta nesuni eza sens te ko tona ba obasala ngo ba mikana kotika soki eza bongo ba mikana kotika na soki dozala Mobali moko vanda Mobali moko oyo zanaye nzamba lola autia maboko makamtu ekeli boso bona nga kuta vraiment sala mabe ezaki toko ndeti mutoko ngala ko mfa Mobali mibale to ngalo bango so nakabwana Mobali na ngai na le kaka botunga mina kabwana ye boto na tamsu dana na za Mobali na nga batumsu de bakotsa ba demano aboya na nga bon ponga na za so mutalobi na benga bitenga na mari mais non na mari te ngona na balite mais na mari pona bona nga buzoba nalo moto Mobali na nga pibia mutakana nga pona tindira kipe video ya mutakana na tinda nga mana moto pesa pibia mutakana nga na mwana nga pesa Mobali makambo mama Matima Lundama mama Matima Lundama na kati ya Londres alinga makambo te Matima Lundama moni mwase comme sinzambe mwase mukongo na forme ya baluba ya babi de Cotre jambe MP mwase moya bien Matima Lundama umena na ngwende na yo mwase mukongo mena mutema baluba ya linga makambo mitakalo te mama Matima Lundama otinda na olobi nini ingénieur Mathieu non son olobi nini na lobi boye ngai na mwasi na tindela Mobali na nga video mutakana mais na publier nga te do amba moka ana mutabuzoba na ko sango te ibongolo erreur téléphone ebo ekoyi video bimi jamais sango te to so to tali to supprime to supprime aussi wasi yo supprime video na epesi ma video na supprime ka Mobali na nga za mutu moko saba buzoba na te moko akosango te oui akosango te ba video ne se bima awa ya mutakana ba artiste bato batinda ngo bazaka ba moins sérieux ya mutu so za sérieux mais la perdu ton téléphone batinda na Mobali na bango bazana na capacité na babenga ngoni bana ba sagesse te baloko ba mibala bana mikie Mobali muso mona mukolo mais ana que seulement ba mikie si je comprends bien bolingo ya téléphone bolingo ya vidéo pa na yo apporta quelque chose ndeti ngai na ko bandeti Mobali na nga ko le bieto mona te bato ba 3 ans to mona na te on comprend parce que so na zan ndeti na zana Mobali na Kinshasa te na Mobali te ba o ba yebi butakaza Mobali te pe ba bêtise au mona nga te na ba na mela masanga te po na mi masengeti na nga na lisumu na mela masanga te na zela pe na Mobali te oyo na kendele na nde ba fi bazaka na poko 18 ans bo mobenga Mobali bo kende nga so na sisi musana nga po ezebini bo mona so sisi musana nga na kangi blo na nga na zo ndako pe o mona so bengo za na za ndako so na za tournage makina na tournage na za ba fe Mibali to so na mwasi ba sentiment nzeto yaka so ke yenga papa na tindelo kako na mutu na sala na made na Mibali o bazana Mibali tala on basala ba Mibali bazana basi na ba na poto ne basala ba buzoba que made baza chanteuse madebo aza chanteuse polo madebo tu na po ni madebo nga mu na madebo mu mutapibia bo wana yemo ko fi sérieuse ba moi swana alwa makamwana te yo tika ko madebo kutepesa nga de akanga una yina ba kamata ba debo kuna mona pesa nzo kamanda debo na osoko ko ken filmer nga pa ngai na linga ba kamada ba debo ate na mo inviter kamada debo kamanda ma kuta benga nga debo na lingi na so relation nga no te ke debo pour un jour na ko soka boyo kengela nga bo filmo pibie ngai na obanga
na comme madebo na boy na ba problème. Est-ce que vous avez rappelé sûr que oui mi ben na poto tu as fait au moins 3 ans yo vendu aux élèves il y a place qu'on a vendu ou est-ce que oui avant de rappeler un super vendu 3 ans avant de ah oui déjà il y a ben nga déjà kuta pe na maman na nga kuta pe na tata na ngai akuta pe asala moi geste asala déjà geste déjà si déjà le te tika la kato ni biloko libala kaka so ka yeka maman facti to ban makambo ya fête non invité yo bige ajoye kende te non invité yo pour la de fiancé ngana mwa nzambi ngana mwa nzambi oh louange abike oui obani banzuluki te ngana nzuluka te mwana nzamba nzuluka te amoni mwana za mona laka fi ya promesse anzuluka te ngana étoile botaka naza étoile botaka naza étoile telo wana botaka na mutaka la to tesko étoile naza étoile bato be ba yoki ba sepeli mais sel ba ngota mwelomo ba ye ba una tonalité na po ati ba ndima te te bato ba kondima te mpo nini bo ndima ngana yayi mama na bino na ya mabotaka na bino bolingaka mingi ngana ya kawana ngai mwana na ngazu ko jo sala ba bêtise na ko baye yo ngana bengana bana libele ngana bota bana ngo moni ngana vanja wa oh yasoro ngana ya na bana na kisasa na bota bana bayali na kisasa na bana na mbandaka na yana bana na isilo na yana bana na bandundu na yana bana na ba na lisanga ni singa mwambe po mobena nga yaki sola na yaki na mobena nga yaki sola tango bala ya sola bisika no soda jo kende na jo botaka pona yaki mosa sodati bongo soda jo kendaka omani soda so kotini ye miso ya miso batindaka bango wana soda wana mona ke na ba sankus abotite akei na boenda abotite akei na lisanga na abotite sikangai mosa soda na yala ndenge mobena nga yaki te. Maman comprenait que oui là c'était maman Botaka babi na fanatique Naye vraiment question sur louange matin mon réalisateur limbisa na to chité vraiment awa relation ni nezara entre yo na Marie-Jeanne Bololé dans la relation bien babi que no baliza ba guerre d'esprit guerre d'esprit yem dans la guerre nanga ngai na guerre nete aza sœur na ngai collègue nanga sœur na ngai ngana ye to na nini barando moroté to kutana déjà na scène étape de 3 fois to jouer normal to jouer bien yo na ye na maliboso bon Jean Bololé ze kota ko sola Ezeki to na ba numéro ba téléphone te OK mais c'est to kutana ba tournage to sola Bololé ndeni botaka ndeni bien ezala nani wa kendaka tournage abina nani botaka nani Marie na tunu abia apese mboti na mona epe kala do to kutana kana scène to kutana kala na banda théâtre boso bon biso mi balé ngai to na bandaka théâtre ngai pe banda théâtre trop ezaka tandi pinga na banda théâtre vraiment trop na banda théâtre non pas bijou la reine parce que ngai banda pas bijou la reine kasi na kindi lote na banda théâtre bijou la reine mwana ngai na pesi bébé na ngai la joie Shaumba ba gros bisous sikaza na mwana nga ne bakaza ba 3 mois bébé na ngaza ba 3 mois na bana tête pas bijou la reine titi na no jouer no 5 étoiles pas bijou la reine ne papa ne longa pas bijou ne vanda penza na vanda na tikaki après ne zonga sco théâtre ne kindi pe Charlie et puis chez na bana ya Charlie papa na ngai mon papa chéri ne peso ba mbote belé mon père aux appareils na ngai a beli moketa la epete ko bonne attention quand même ko bonne attention ma beti papa nga to sola na ye to sola na papa nga to sola oh tanga beli nga zaka na groupe temikolo sauto bela makasi temikolo nde en tout cas mo batande des perturbé mais na kendi na benge papa kendi katekista te papa na ngate na bona boye pourquoi kato kendi te na maris allez tant sikoyo na pas ya Charlie no jouer na étoile pièce mo wa ko sala maboye babi na mekaka kabtonete bo baleli te tikala kabutaka tourner kabutena tuna tant tourner botaka Marie no azaki te c'est que to mali bosa ya mzaki tenga na banda moi mais na vitesse ils en temps ezaki temps na ye ngasko za moko osali otiki moko mono osali otiki mo pena pe na tika na ngape donc ba mibala ngonde ba pekisa bato ba théâtre ngo so olingi mobali na 100% pekiso tika msana ya mbalo to tika libela po bazo ya bala bon na tika te po mbosona damba na nganzimaki avec une continue mais dès quand c'est discipliné ka bon. Merci beaucoup compagnon vraiment que comme vraiment na suka émission na biso merci na abonné surtout aux bozaki fidèles ya kolanda émission loba vérité babi
tocha mama ina vert poto melato bo Moto na makamuno tu zana encore important te internet pour nanga et le kaka solution te internet na solution il comme elo moté maman botaka pesa ba mbote na makamuno soto lobi conseil nyoko ko pesa pour pesa ba mbote na ba oyo pe na numéro ya téléphone bon pour nanga conseil na ko pesa te ba kaka maman Moseka akipe makambo wana tuté ezala na ka bungu mukilo baluba na bango nango azengelo bate baluba na bango kaka yo landa bango po ba loba te ko kipe na ngute tonde ba finga yo ba semeki yo be bana mbe na te ndeko linga papa o supporter na passe na bisengo vana na kaka batira nono bala nao potom mzu moni diable asala ndete lo bato po asika po na sanini toko tel kam sus eya kotike ku diable tanti kotiki le kutu diable kutu azata atani duso kote la te moi c'est malamu abomba ndaku naye nayebi kozaka femme sage ndeko bomba ndaku nao bomba ka ndaku bomba mesa bien bandeko nso bosunga biso botika pe ko sambisaka pe ba biso oyo mamu kutu place ofinga to obandako nini benga pesa mutano sama be conseil esunga conseil esunga ka soka yoki soka yoki na te otiki biso ba comédie to yeba pe tambo na biso to beke internet YouTube ezesika osaba jeter ezesika to ba bêtise te so za na likamna yo yo bomba yango na ndaku na yo soko okoka te kende na wese sumba ekende pona ngai ekende wana bikosa mbote mingi na bato nyonso bolingaka botaka na bino ndeko na bino mwasi mama na bino yaya na bino lek na bino na pesi bino ba mbote nyonso esika obozwa mina pesa mbote na ngaso pa ya amigo tieni tabuanda nzambe ya weston amigo tieni na bosa ni mwa banga kwa amigo tieni tabuanda nzambe ya weston na Suisse na peso ba mbote na mingi siko zwami na pesi mbote na Gravina Mawela mon frère chéri na peso ba mbote mon aya chéri José Congo ya de moi na peso ba mbote merci na konso pesa ngalek na yo Chili Ambroise de moi na peso ba mbote zino lukuni maboko bonke zino lukuni de moi na peso ba gros bisous papine kina tatanga na taba porte-monnaie en kolo na peso ba mbote ba wana ba sabona na ba pena ba bato étoile botaka penza ba sabona ka bo sabone ne kina sabone et ça la barbare na bi ke lien oyo zwanango s'abonner ça bien pesi bino tout ba mbote. Merci beaucoup Sobomoni ba image wana bo pesa merci na louange matembo yimtozaki réalisateur na biso mokona lelo merci na maman botaka ndemo disposer tant yo merci quand même merci quand même ezamba libosote Congo winner za ndako na yo oza toujours wana soki il y a un problème tokozala pe mokolo libala na yo tokotinda service mobimba ekoya pona kozwa image ya mariage na yo merci na babonné na biso surtout ya Congo winner télévision ba bo disposer ki tant na bino pona landa émission loba vérité émission za ki présenté par votre humble serviteur, autrement dit Zouma Tumba le défendeur ya maman, autrement dit l'artiste babi fort décédé de la presse ngayo babi papa Zouma ya Pambati. J'espère que oui tous les propos tenus ouais ngaza le défendeur vraiment maman. Moi j'aime beaucoup le maman, moi j'aime beaucoup de femmes hein moi j'aime beaucoup de femmes ngana ngami ba maman menandenge ya bontambe ya solo ngana bébé papa la lingami mi bali ngani ngami ba maman comprenez que oui tika na pesa mbote nanga a mon boss maman Saraka Bunji la Cléopâtre moni mwasi okomisi nzambe na pesa mbote pas za na pesa mbote nanga a papa Benoît Mbala na pesa mbote pas za salon Selino na kati ya Londres sokoza na besoin ba coiffer ou bien obima kitoko na jour en mariage na obima kitoko na jour ba fête na bino surtout bokende salon Selino ezana na Londres. J'ai perdu ba numéro na bango mais contactez toujours mon numéro là, je vais vous envoyer le numéro ya salon Selino et sikani ba coiffa bana ba coiffa ba papa donc au se faire belle qui na salon Selino ezana pona bino. Merci à maman Elodie la maintenance na peso mbote pas ozana pesi mbote nanga a maman Matima Lundama motema ba papa tumba na kati ya Londres na peso mbote pas ozana moni mwasi okomisi nzambe un peu
pesi mbote nanga a Blanchard mabela moi Mobali moi bien moi Mobali moi courageux ya kotaka copie sanga papa zuma nga na koti copie Blanchard mabela wumena na ngwende no mena kozela webana nga ke oui mopanta western Blanchard mabela wumena na ngwende no na pesi mbote nanga a maman Geneviève bosusu falanga autrement dit maman yoyo na pesi mbote poza na pesi mbote nanga na Odeta grama Odeta grama na pesi mbote poza Odeta grama na pesi mbote poza na pesi mbote nanga na Paul on a 6 le boss Paul on a 6 papa moko bien papa moko social ya solo la bien mais moi na ndako kima musala nga na zaona mais moi na komona na te papa mon boss Paul on a 6 au pesa nga moi na formé moi na côté ya journalisme mais moi na akomona na te na pesa ke ba petit devoir mais akosala yango te mon boss yebisaye abenga ekozala vraiment malamu na pesa mbote na bijou mukendi wa ba bijou na pesa mbote pas na pesa mbote na Jérémy Bwanda Anisha Bwanda le jumelle de nene na kati ya Belgique wana babi automatique Pentagone na pesi mbote pas boza ma petite sœur Marceline na pesi mbote na Lirette katende de la patoche maman na keke maman na keyana umena na ngoni na yo petite sœur propre ya bato ya Mireille katende na kati États-Unis bon basi bien basi social moni mwasi okomisi nzambe bana baluba moni basi na biso baluba ba toujours kagu na pesi mbote pas za so bomoni émission bobo sana ko tia ba commentaire te ba suggestion pe ba remarque na bino ça beza malamu pona biso na pesi mbote na ono Tolanda ki émission en émission loba vérité vraiment to comme na suka émission na biso abonnez-vous massivement partagez bo liker et vous avez vraiment malamu ngana bino to monani mikolo o ezali ko ya soki nzamba lola azuba souffle vite louange matembo check